Mote kite uta lola etumba bandoki ya YouTube. Mote kite uta lola etumba bandoki ya YouTube. Mote kite uta lola etumba bandoki na banganga. Bakomi ko banganda kombo na Yesu bakangi bisaka bapakati mbango bakomie. Malale au nom de Jésus. Na makita na bino toye koja bango. Bapla molili biliaki bino bikoki. Na bakuta na bino mala à l'aise totindi ne moto mala à l'aise go banga mala à l'aise totindi ne moto mala à l'aise moto mala à l'aise. Voilà, bienvenue chez Vérité News officielle. À la présentation, c'est votre humble serviteur Adé Karibachia, l'homme de Boya et Marambo Ezali. Grande ma joie de vous savoir très nombreux en train de nous regarder en ce net moment. Si c'est la toute première fois, vous tombez sur l'une de nos vidéos, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à celle qu'on appelle Madame Jackie Powers, Mouchaki Nabalobi, ce que Madame. Il faut à la Madame Jackie Powers, un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde, bah chinois, bah warrior, bah gaulois, bah spiritas, bah péchalov, bah abakouk, bah famille Libota, tout bah formidable. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement sur Vérité News officielle. Vos commentaires, vos suggestions, ça sera toujours la bienvenue parce que ici chez Vérité News officielle, on fait toujours le travail, on fait toujours le nécessaire de vous servir parce que ici on n'insulte pas, ici on donne notre point de vue, on fait des analyses équilibrées. On fait toujours en sorte que tout ces pays sabatunio sont battus à l'Arabiso ou à l'Ingara Vérité News officielle. Tout ça, on a kimia. Je comprends toujours nous on a kimia. C'est pour cela tu auras biso tu auras nzambe. Nazaya nzambe. Bakokoka bako sale lokote yelokote nazaya yo dako bangeloko basimbi na mosala kasi basimbi molimo te basimbi na mosala kasi basimbi molimo te. Donc voilà, basimbi na mosala, basimbi na nyos, mais basimbi molimo te. Voilà, merci beaucoup. Pour autant la nous sommes là depuis le week-end. Bon week-end à tout le monde, bon week-end chez vous, bon week-end on peut se déplacer. Par rapport à l'Ibana, toi, on a été, peut-être bien que ça été, peut-être qu'on a été Nemboka Songolo Pakala, bon week-end, parce que écoute, bon voyage, nous allons voyager le lot, bon séjour, nous allons Oboké. Nous sommes aussi de cœur avec toutes les familles qui sont éprouvées. On va être cher na Bango, en particulier, je présente une sincère condoléance à Stella Chioyo. Autre bon, ça, moi, Nana Kombo, et puis, à 6 ans, nous sommes de cœur avec toi. Sois forte, ma chérie. Le bon Dieu a consolé, le bon Dieu a assisté. La carte a lourde épreuve aux pour passer parce que c'est pas facile. Moi, na ajoana, moi, na fleur d'âge, moi, na avenir ébélé, moi, na le lobby, moi, na toutes années parce qu'avenir à mes parents, ils allaient bana. Nous sommes de cœur avec toi, Stella, Chi, yo. Voilà, merci beaucoup. Nos sincères condoléances, le plus attristé, ma famille, Nyoso, Nzambe a consolé Bino parce que c'est le consolateur, ils allaient Nzambe parce que c'est lui qui console. Il y a une chaka dakenda sokola, mon thème. Il y a soit consoler bateau consolation ça solo parce qu'il y a consolateur que le bas à ton quitter il soit to à saler le bolam on appelle ça autongo kanaba ange autongo kanaba Abraham autongo kanaba Sarah siko ba Sarah pe maba ya pe obeto le sonne batonga kio et ça pété parce qu'il y a des sels consolateurs il y a des sels à soigner mi témoin qui sami parce que ko bungi ça tout pe matanga za mon thème blessé mon thème qui sami donc nzamba assister bino na kata makam oyo voilà bon anniversaire on soit botama lelo le 24 je me crois pas si je me crois 24 ou 25 comme ça 24 décembre aujourd'hui attends je vais vérifier juin attendez 25 juin. Bon anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Le désir de mon cœur que l'Éternel vous met au large au nom de Jésus. Bon anniversaire à vous, profite bien de votre journée, babi. Bo panza, bo beta, bo panza, ba champagne, ba bantaba, et bo silisa, ba ngoulou. La facture, Madame Jackie Powers, elle va gérer la facture, n'est-ce pas, Madame? La Chine, je vous aime. Balobi, Tokangindo qui m'a YouTube. À YouTube, on a attrapé une sorcière.
Moi, le faut à Nzembo, Nzembo. Le faut, il y a une mission adoration, 100% adoration. Basimbi na mosala kasi, basimbi molimo te. Hello. Tiki. Naza ya yo, nakobangelo kote. Naza ya yo, nakobangelo ko. Basimbi na mosala kasi, basimbi molimo te. Na kati ya YouTube, tokangi Jezabel. Mesdames et messieurs, distinguer des invités. Mesdames et messieurs, très abonnés, très chers abonnés au Batal Arabiso, je dis toujours sur Vérité News Officielle, on fait toujours l'effort de faire un peu de... Il y a ça, ils différentes que les autres. Pourquoi? Moi, je dis, et je n'aime bien la côté YouTube. Et ça, là, somme, et ça, là, kobanga, komona, ba maman mikolo, na ba age belé de ba lobaka, baza bazanga respect. Dans quel sens? Na lobare loko, lelo soki beti comme na TV Kinshasa. Tout ça, ba mami lela, ba mami lela, ba benga bat, ba vanda, ba solo. Tout ça, ba 33 chitenge. Tout ça, bah, journaliste, mikolo, oh, bah, responsable, oh, peut-être que les commis payent les lobes, bah, mesure, il y a une solution à la télévision en télévision, il y a Kinshasa, en fait, télévision en clair, en fait. Mais par contre, biso na YouTube, tout biso na réseaux sociaux, biso tout ça na YouTube, na bah, ça na Facebook, tout côté c'est TikTok, quand ça m'a cambo, on a bah, ça na TikTok, on dirait dérapage, na respect, na mukolo, na moi, na muke, et bah, na soutien. Bisognos sont toujours à même pied d'égalité. Bisognos sont makambu, bisognos sont pété, bisognos sont toutou. Et pourtant, tous sont beaux sanake. Mukolo azali le ki azali. Maman zali, papa zali. Prenons l'exemple de maman na biso. Oba soit na la télévision. Nga esalanga somme, esalanga kobanga komona maman combattante sur quoi Yamagali. Yamaga. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Obane ko sala makamombo, obane ko télémi là-bas, anti valeur. Tu apprécies qui nous sala non, tu apprécies qui potentialité d'ailleurs. Au côté na katsa ba clash, au côté na katsa ndebo kenda na ba manuela kitoko bo kenda na ba nel ka bo beba na bo sona kuna. Na lo ba loko, peut-être ba te beba bon peut-être o Karine, peut-être Karine, a sala ba clash to ba rendre à YouTube et ça na motema te. Mais par contre ba tu muso ba kota ba rendre à YouTube, ozomona na elongi na ye. Na ba dire na ye, ils ont reflété kaka image à mon thème ma bena méchanceté. Toi qui bisogno sur la carte réseaux sociaux, m'ton bête la muninga li solo te. Toyo ki makabuya maga alobi na live na ye. Yé moko a confessé. O ba mboa sui mboa. Mboa a sui mboa. Mboa a sui mboa et leke la biso. Comment expliquer yo moko vanda na live o finga baninga? Yo moko vanda na live o finga bande kwa baninga. O finga mibali ya bat, o finga bana bat. Mais il faut accepter. On donne seulement ce qu'on a. On peut ça qui libanga, on récupère libanga. Yo peut ça ma finga dans les réseaux sociaux. On peut ça ma finga. Il faut accepter. Ils ont mode de vie au quota. Ils ont mode de vie au prona. Ils ont ligne éditoriale la chaîne na yo pour autant la réseaux sociaux. Il faut finga. Il faut ça la bêtise. Contrairement à tout le monde, la bêtise, la mappe sans bêtise, sans bêtise, la clash, la polémique, sans manquer mon respect, sans. Mouton, de façon d'abîmer là. Bino, yo bimela la musique, bimela la combattant, comme ceux qui combattent au télé, maman mboka, quand ils il faut battre la gorge. Nini, bimela mamba ilanga, et yo ilanga kutkolo. Bimela maman mboka, au lobela mboka, au lobela anti valeur. Maintenant, on est côté de la dérapage à Facebook. Au côté de la carte, ça m'a finger à Facebook. Toi, tu t'attendais à quoi? Que bon finger, oui, bon finger. Parce que yo finger bala baninga. Parce que yo finger ni bala baninga. Parce que yo finger muninga oyi muto makolote. Baba ba ko kanga document quoi. Baba kangi document quoi awa. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Babi, ce que mon ami m'a confessé, c'est que confusion. Kala, on monte en Zambie à Kamakasi. Ce qui va ninga bazami tema mabe envers yote.
yo za motema mabe avec baninga nzamba ko confondre yo akotine lo kasona baluba tout akotine lo kaki ya baluba e betio e panzio soki pe longi. Comment na Magalinda sa dia Magalinda s'adressaka na bat na réseaux sociaux violemment le baba français violemment azoya penza avec violence. Hey, Karini, Abota, hey, Oyana kamba Benita awa. Benita kala to pesi mbote. O sokola Beni otangela biso bondumba ya Beni okasa Benita za mosa libala ana droit ya kibondumba te. O explica biso implicité c'est quoi? O bosana ke Benita za nekono mongo bino na bino ba na mongo. Bino na bino bana mongo mais o bosana o lekisela Benita maluba o salela Benita ba émission o influencer la batu mususu po Benita zo ki li babelo ibanga yo moko o finga bana baninga soki ba fingi mo no faut accepter yo za mutali boso te ke ba fingi ba karin ko ba finga ba mama bango ba karin ko ba finga ba tata na bango tata ba karin to akufa persona mais ba fingela tata na Lilita ba fingela mama ba fingela ke mobali ba baby c'est la moba ba muso ba ba miniature ba déformer le mobali ba déformer ba le nya Karine na côté la nenda kwanganga Karine na côté la nani nda kwanganga to solo la bien Karine na côté la nani nda kwanganga tongo midi poko ba murashu kuna ba finga ka Karine matin midi soir chena murashu ande bandeliti suka ba finga ka Karine ba finga ka Karine ba finga ka Karine matin midi soir. Est-ce que c'est Karine a tombé la téléphone ba ke nazo kangisa moura non asala ngote pourquoi parce que moura yebi ko loba makasi ko le Karine to pe moura non abo déjà gagne peine aye soit sali ba soit fingi to soit fingi to finga nani il faut finga ka Karine mais OK c'est bon laissez les enfants jouer parce que à la qui ça toi ba passe il faut total na maka bon photo lukato créer problème na Karine a comprendre que oui ngapa na ota qui ça il faut na tika moura se défendre il faut savoir ba moura chou na e ba abonné na e ba américain kuna faut ba zala si ma Amérique peut faut zala ba moura chou ba zapé ka faut combo zala ba ba kumisa ba sanjola ba 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 zo finga ba zo faire combo zo mata révéler notre mouton yama garokene na ndako nganga koma oke ba kombo ba ninga. Ok, no bon, baninga tout pour baby ça vient baninga pour gagner quoi en retour? Pour pas finir le moine. You finga karina na zemitas. You finga karina na zemite. Car quand on ta bot sinon ta simbi moine te. Quand on a ta simbi moine te mana zemi. Mais bo salele ba mission. C'est que ba mission bo sala quand peut-être mon lili pezali. Il faut to lander là. Heureusement maman Charlotte sa femme de prière. Heureusement maman Charlotte sa femme de prière à bouka ma bolongo pour na mwana na ye. Mama ya maka tobe to maboko te. To ko applaudir na yo te pour na ba fingi mwana na yo il faut to applaudir. Non yo ko finga ba bana ba yo ko finga ba mama ba to finga mobala ba to choko ba parent ko mopanzo finga mobala Karine bana tongo simidi pourquoi. O finga Karine le kuta. Yona fio za chinoise révolteurs za sona mboka nya za mbebo noir a kalinga suki na jaune boza choko fimo choko na TV zo RVC tala ilo mabe wakabone apozo finga filo en tout cas bilo ça va avancer tout ça là on va battre la gorge. Vous comprenez? Au finga mobala Karine au finga Karina na zemité. Mais comment expliquer que kenda kwa ngango kenda ba photo ba ninga ba ke ba bex ba ninga vie? Non. Au fond c'est que ça confusion côté na ngam na bino. Ta la prière et la mystique. Prière et la mystique. Yo moko tubeli. Te eza yo moko te za nzambe. Yamaga, c'est pas par ta force, ni par ta volonté, c'est poussé par le Saint-Esprit. Oui, je suis sûr et certain que tu n'as pas à côté. Tu n'as pas à côté, tu as raison claire.
Et ça confusion ma prière. Donc peut-être au kenda pe na photo Karine nenga molili Karine botete au nom de Jésus bébé princesse arrêta au botama. Bon mata gauche bon qui ta droite. Bah toi maintenant ça va rentrer dans YouTube. Yo beaucoup de dérapage sur YouTube. Non 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 non. Bon na niveau ko finga na ko déformer ka baninga bilongi ko tchaka baninga ba croix ko tchaka baninga makila. Pourquoi? Bon à YouTube on a un soukata. Bon ça la ngoko pour na mbongo to pe pour na motema mabe. Pour au de tout ça to landeli pas bien. Bon ça va camarade pété. Bon tambola na pété. Mais motema mabe ngo e bino comment na niveau aigri ya L wana ya N wana pourquoi? Yvette na Karine batambola. C'était fait normalement qui peut-être babé bana maman bon. Mais Karine amour batambola té. Bazala ba camarade té. Mais niveau ya ndeka moura s'adresse na Karine violemment. Non non, na yokate na monati. C'est idem avec Daniel Yamaga. N'habite so bozaba camarade na ye Magali, na ye Manuela. Topé na Nelka. Peu importe. Bozaba camarade, mais faut en avoir limite. Bakanga Sarato la awandoki yemta bomi Angelicat. Tozo sama wakala. Bakanga Sarandoki. C'est que Yamaga pose un chor. Pour effet déjà que même ma photo ba ninga na ndako nganga c'est déjà risquant. C'est déjà risquant. Au moins mutu akoma na PC, mutu akoma na mbasu, makambo ebele. Pourquoi? Parce que ni au longo li rando ya YouTube, auquel on a vie réelle pour ba fingeli au mwana. Il faut accepter. Yo maman mo fingi makasi. Yo maman mo konza ba problème. Na makambo Karine oyaka ochema nzako bimisi matama minene comme tele aller ameli fleuve na lipa 200. Au vani pop oyo lobi makamba Karine. Ce que ba lobi makamba mwana yo. Est-ce que faut maman mwana nganga? Non non non. Maman nganga na YouTube ça au nom de Jésus. A to ko kundate. Am to ko kufate na YouTube na réseaux sociaux. Wala benga ngo moto nzambe. Et ça moto nzambe retour à l'expéditeur. C'est que kenna ba photo ba tukuna ba tabite nzambe ngangabi kena photo ka munu et puis lekela ba chi somba encore ba banga ngo basaka bongo koko lobi ba koko ba lobi be kama boko Yamaga na bengo combien de fois yo moko kutwawa o sokola Karine to kana Karine ana zemite ngana ebisaki bino ana zemite bosa social bosa la coalition o ba français ekiri la muka koto ba murashu koto ba américain koto yo za nini ba magala mama ina la bêtise na TV papa ba magashu yo ga magashu bosala yekuna za kanywa za mbebo noir boza fimo en choko révélateur na TV ba chaka choko na YouTube ba mo emoni sa te meza fimo en choko tala mbebo mwindu pour la neuf yo za mboka mo ya 4 kuna ya so plus 41 so 40 azaka pe chinoise so pe ya boni ba sango kuna ya mboka boyo zalaka bon ça n'a il a battre la gorge ne malilité bo s'associer bo sokola zemi ya Karina wa ce qui va fingi mwana yo il faut accepter yo moko finga no bato olongwa na makamwa mboko kotisa manque à gagner okota otika makamwa mboko pa ba ya Laurent Sokoko otika ba bokechu on se retrouve na kata YouTube oh yo finga Manuela qui toko pas finga ka bo finga laka oh yeah o finga ka muninga bo ngana yo photo finga na oh bo finga na bongo mama ngangeza ta muta ko kenenda kwa nganga zati soko kenda kwa nganga ko kota yo mukatana ata soko boka maladi ana YouTube ndo ko maladi ate parce que to zaba ndaku moko to lala resika moko to kenda ka babisika moko petit place bino ko kenda to so ba kenda ka place ko leka bino
tokangi ndoki na YouTube ndoki amonani ndoki abimi na YouTube YouTuber ndoki aza makambo eza mwana oki mwa mulungi biso bato apoto tozalaka boye moto fungoli moto kangi agitation biso na poto biso na kisasa ekomanda apoto hiver ekoya elibandasi ya malili salama te te chaud sikoyo ya maga naka na yo pour mama ba comédien na ozonga pendant la journée naka na yo ya maga. Comment expliquer comment expliquer malédiction ici linguya et les premiers à lobby et les derniers à lobby à Komalelo les premiers. Comment expliquer la bota balake la mabe na bimisi moto na komi Joseph Faminanga. Comment expliquer la bota balake la mabe bitumba ebo mbati bobongsa banze moni bobongsa ngana zo oyizoyela na mutu bitumba vinanga obimisanga i champion bipa yolokota ngakolo Yesu mote wana tino foto nzema moto kite uta lola etumba mandoki ya satana moto ezokita na YouTube wa comme ça au moins tout soit normal tout ça sentiment à côté tout ça tous les côtés na ton casquette qui bashia moi parce que comment qui bashia na tout casquette na channel qui bashia na zone qui décarré na channel à part na zone qui blani na channel à part na zone qui bashia na activé parce qu'on a le qui garçon sango on a par choc na on a banzela lino na on a kingo mwambe na on a garçon chocoté garçon choco boye garçon la couleur mo ta na TV ti bozo mais garçon soit propre bolongi sam ça très long garçon on bala ra bendeni ça qui m'appelle allô oui dans l'émission na lomba kasa na chanson do ki bashia tout son nom pembe maman ya makte frère ko maman Magali yo moko tango kota kana YouTube kota na Facebook ovandi ozu persil o china lolem ozu matamba na minene ovandi sina kiti oyo ozo finga bato ozo finga bana bato oyo bakate ke yo pe lobi bako fingelo bana malembe si yo moko ofinga na Karine au fin quand na rieta na botamité au dénigra existence à moi na wana oyeba kite que un jour que yope bako fingela ka o mwana eba ngote siko tangu ba fingelo mwana quant à toi yope finga muta fingelo mwana boke ka match nil yeto ma fingelo mwana yopo yo finge ce qu'on a nabi blacki j'étais sali yope moi sango. En tout cas, on a dit peut-être, même là, black entre parenthèses, non, sima. Quand moi, si un moyen va finir le bana, yo peux pas finir mon amour. Bon, que match ni parce que bon, mais ça d'accord, finir na bana, bon, mais quand on finir na bana, va bâtard. Parce que ceux qui bana, va tata responsable. Ceux qui ne bon bien évi responsable, mais lembe tout seul, c'est propre. Place makambo evandi ba mourachu bo zo kiti bo vanda ba américain bo zo kiti bo vanda bo za place ba chinois bo telema na sima la Chine mettez-vous debout s'il vous plaît bilo bo ya ba pa ya ba ya na bo pe bo kiti ba vanda confortablement bo vanda mabo bo vanda kinya bo bon ça va colle bo me la maille OK ce qui coûte bo bengaka evi irresponsable a combler plus fort bino mibalo ba botisa bino bana ba pekisaka bino te ke bo finga bana baninga po Karina bana ko finga bana to bana ko finga ba tout en beauté na onti je suis pas sûr certain tia ko bimisa arieta na mokili mobali na ye wana obi bo traiter que de irresponsable mais mobali nga responsable ko le kami bali o ba botisa bino bana ba bata wana
Pas Karine, bobengi mobali est irresponsable. Maintenant irresponsabilité mobali ya mobali à Karine. Tant mon Karine a quoi coucher, abimisi moi na pesi moi na vie na mokili. Je suis pas sûr et certain que mobali na ye et vie à côté ka Karine kasa ba dérapage à YouTube. Pour preuve, Zeni a pas ma kutu Karine a finga subi fingi la finga la te. Si ko bino bwana mibani bobeta ka tolo biso to ba femme responsable biso to mibali. Si ko mibali on ba tika ka bino finga bana baninga. OK, mibali bazate. Bana babi bana papa koza te me mama ko bokola bana to che pembe. Sikoyo bino ba mama yango. Ebo finga na kana YouTube. Bo komiti na niveau ko kenda ka banda kwa nganga. Yaya. Wana nde niveau wana na kokoka te bata Jérémy mama nanga bachenga na YouTube bachenga na ba page mama nanga olika musomo boy olika musomo ils ont s'est échappé le ngwana na kingo na fona bouton olika musomo kozwa photo ya muninga oboswana kanaye soki muninga na kufi oboswana na nani pe à son âme Angélica quand Angélica kufakia batu nyonso balelaki Angélica na basalaki semblant ke basola te me balelaki Angélica bino ba hypocrite pe à son âme Angélica pe so kufa bonga seki kufa na makamba batu belé na mitema po koza bana mabe bino batu YouTube. Dans un écharpe. Au mini photo muninga na rinanganga. Babi babi est là où foulerez le pied de vos pattes sera votre possession. Siko yo siko tio chema tambeno na ndako anganga. Otiki vino mobimba kuna. Otiki génération no mobimba kuna. Otiki descendance no mobimba kuna. Donc bana no bazana 1000 chances à pour réussir na vie parce que maman na bango za fille ya banganga. Quelle est? Et puis un crash. Et puis un berk. Et puis quel était pour ça sanza. Comment moi si nene le quoi yo au kota banda kwa banganga. Omoni confusion. Na banda kwa banganga oyo koti. Nzamba nyala kisoka ki ngana sanzambe. Bana na obo sona bona réseaux sociaux bazana ba problème te. Yani ti bino nyonso boluka mabe ya Karine. Boko za la dévoiler l'un sur ligne après l'autre. Ba ni ligne ou l'un après l'autre. Ils ont le français ma bébé toujours c'est canal YouTube. Baba ni l'un ou li. Pap yo sensori sentio, ce qui sentio ça va correction. Baloba ni ya. Ce qui li, ce qui belle, ce qui li, ce qui nyon ça va comment. Na yebité ya l'un après l'autre, ce qui l'un après l'autre. Yo comment en français. Beaucoup à la dévoiler. Comme ça ni bal na bino ba responsable. Donc autant la qui responsabilité en gros. Mi bal on besoin de tolo. Mobile n'a responsable. Mobile n'a ce qui réflexion. Mon papa vu qu'il coule hyper à ma petite beaucoup de respect à vous. Mon beau-frère assure sûr. Beau-frère assure sûr. Sûr. Papa vu qu'il coule hyper à ma petit. Père à ma l'ifant. Yo. Yo zo mona papa vi baseki. Mama papa vi za kutati na sokosa papa vi na sama kambo nini nzabi na sama kambo nono ya manga. Okenda kwa nganga pourquoi? Manuela wana soso mone sur na YouTube te. Anel kana soso mone sur na Facebook te. Est-ce que yo kozana resengo? Parce que bateau ça ba ma pate ya kuja. Ya mama wana Elisa mene menina nzinza kota couper balbani na bo continuer kuna bato sa bango kebo elile kebo elile
elile yo commentaire à la kombima ta misapi mikuso kwa ya maga chapo nazo kokapeta elanga kaka ande ki wekata na boy oh kina boy oh ndo boy boya boya maramweza tala nous faut adorer ça faut katanze na tsangwa likambo batsalelaka ami basusu baparent relations anango karangeza différent awana betesta atamaye ningani nanyabwaka yo nachela yo motema tochela yo motema tochela yo motema Jésus tochela yo motema tochela yo motema pona ndoto nalotaki bayininga pamba bakinga na wenze batikali izole bakweyisi Goliath basupsone ngaye balobi na envie kiti na ye natiki masumu bakangeli nga porte bolingo esili nazonye pa na biso obengo benga ngai ekomisi nga cible po bayinile ngai souviens-toi de moi Jésus 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 tochela yo motema Jésus Jésus tochela yo tochela yo motema babiso oh bokoluka biso na molili na bomoi na bokomona biso te pa tobombama musika munoko na lia biloko malonga mutu bapakolanga mafuta malonga surnaturel eza awa yo bafinga mana ba YouTube bafinga ba Stéphane bafinga bana banenea bafinga bibemba bapapa bakarine yo kaso bafingi mwana za spécial ani spécial yo mama ona mufingi makasi ndiba bafinga bana o ils ont en français ani et mon poso remanze mon kilime na prière il faut makanze banzala c'est mon nyanza ya suka kuna shite c'est moi moto qui te guta lola et tumba bandoki ya YouTube mais il faut qu'on soit moto on est moto et ziki sabino comme ça ni tema na bino ya mabe moni nde mwana ziki etikali yo ya mobali na ya mwasi bientôt bozika na moto le fait dévorant et ko tumbe ko bebisa bisala nyonso encore bino boluka nous na poussa ya nona poussa ya bino no encore bino boluka vie ya bato ebeba bokozika na moto au nom de Jésus.